Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Salut, cas grave, nga nazali na zanano. Oya kufi wana ezanga te nga zanano. Na obela te na pe na bonne santé. Nga ite wana na kufi nga naza. Baluka mutu na bango balingi baboma me nga ite. Le général Defao est là en chair et en os. Merci beaucoup, ciao, cas grave. Salut. Cas grave nga nazali na zanano. Oya kufi wana ezanga te nga zanano. Na obela te na pe na bonne santé. Nga ite wana na kufi nga naza. Baluka mutu na bango balingi baboma me nga ite. Le général Defao est là en chair et en os. Merci beaucoup, ciao, cas grave. Tokotana biso tolata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokotana biso tolata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwane. Diaspora surtout bokendeke na Congo na décembre tozo fungolisa restaurant wana kozala na bon prix, tokozala na dîner, tokozala na petit déjeuner. Eza pe pona bato o bazo vanda na appartement na biso o eza na Irebu A37. Tomoni bandeko bazo kufa nzala trop tolobi non, il faut tosilisa restaurant pona bandeko bazala à l'aise. Donc restaurant na biso kala mingi te tokozongela bino pona kopesa bino ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement o ezali ya 2 chambres salon, cuisine, tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement, o ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme koki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo
ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.